Bien aimé tongo tango etanaka nalobaka mutu na mutu aza na biti oyo azalaka na yango soki tongo etani. Tongo etaneli na esengo toye kobondela kaka awa te. Je pense banda tolamukaki pe tobondelaki Nzambe. Nzambe apambola biso na tongo na lelo, apambola pe ba oyo bazali ko gene na ko prier. Bao bazali ko gene na ko prier Nzambe alola akamba bango banda la journée, banda bazali kokila, banda bazali kokufa nzala pona balesa molimo. Nazo bondela Nzambe na nguya nyonso mozalisi ya tango nyonso na ye lisusu epai na yo. Yawe soki toye epai na yo te tokokende wapi tanke mai ya bomoi eza epai na yo. Lipa oyo epesaka oyo esilisaka nzala ezali epai na yo. Kobika ezali epai na yo. Nyonso ya malamu Nzambe ezali bele epai na yo. Ekimelo na biso ezali pe bele epai na yo. Soki toye epai na yo te toza nesika mosusu biso tokokende te. Na nguya na yo Nzambe obengi biso bana na yo pona tozala basali na yo. Tosala nyonso na recommandation na yo pe na volonté na yo. Papa, volonté na nga esala te na tango oyo utilize nga comme instrument oyo ezangi tina, comme instrument oyo yebi eloko te. Me yo ozala kati na ngai pona oloba. Liloba na yo eyeba kozala mwinda pe ekangolama na kombo na Yesu nde tobondeli boye. Amen. Amen. Alléluia. Tozana Matthieu 15. Matthieu 15, 32, tokosuka na 39. Tozo continue ka ba Matei na biso ya Pâques. Bien aimé, tozo kende ko citer déjà côté ya Pentecôte pe ezali koya. Toko célébrer lisusu Pentecôte tango Jésus-Christ akomata. Tango Jésus-Christ akokende toko koma sikoyo na Pentecôte. Na yango Matei na biso ya Pâques ezali ko continuer nazotanga liloba na Nzambe. Amen. Awa bazali kolobela likambo ya multiplication ya lipa. Lipa oyo na mbisi nkolo a multiplikaki. Me yo na ngai ti lelo to multiplia eloko te. Tanke ti lelo yo na nga to multiplia eloko te, yangwana sikoyo tongo poko atozalaka kati na esika oyo. Po ete tozana biso nano ya kokoka te, tozelaka kaka mokolo biso tokokoka. Pona tokoka pe bien aimé, soki tokoki ekosala ke tokosambela lisusu Nzambe te. Po ete soki tomonisi totondi na biso na molimo, tokokobondela lisusu te, tokokobonda lisusu tokoka kote ya lisusu liloba na Nzambe te. Na yango balingami esengeli totikalaka na makolo ya Yesu komi bana oyo bavandi na kalasi, bao bazali na ban, bazali ko continue koyekola. Bien aimé, babisika mususu nkolo alesaki 5000. Babisika mususu alesaki ba chapitre eza ebele. Ba oyo bazali na Biblia ya Lingala bakenda komona na Jean 6 c'est 1 à 14. Kuna lisusu alesaki bango. Na Mark 8, 9 alesaki bango. Na Luc 9, 14. Bien aimé, eza na ba verset ebele oyo tokoki kotanga te nyonso na tango oyo ya mutuya tozwi kaka verset moko pona tokoka kolimbola yango toyeba pe ko avancer. Yesu Masiya azalaki na ba groupe mibale. Ba groupe wana mibale tozomona ba 72 disciples bazalaki. Na kati ya 72 disciples wana eyaki kosala 12 oyo ye moko aponaki. Bango wana groupe oyo yazalaki kotambola na bango. Fulu bien aimé, eza batu oyo bazali ke bazam position ba malanda ngomba, ba o balandaki kaka Yesu na koyoka liloba te, ba o balandaki Yesu na kosabote liloba, na ba oyo balandaki Yesu
pona nzala na bango oyo bango bazalaki na yango. Yesu azalaki na posa ya kopesa bango kaka biloko kaka ya kolia te pona batondisa libumu. Oui, makomi ezali koloba ke musuni ya nzoto na biso soki elete elembaka. Bien aimé, na tango mutu azali na nzala ozali koteya ye na ndimi tekeli te yo ozali kopesa ye ekozwa esika. Esengelaki Yesu azwa makanisi. Badisiple ya Yesu badeklaraki, pardon, Jésus-Christ a déclaré epa ya badisciple na ye ke batu oyo banda bazali kolanda biso, banda bazali kolanda ngai, banda lobi mikolo misato mobimba batikali kolia eloko te. Eloko nini bakoki kolia? Bo mutu na biso esalaki bayekoli bapusanaki bien aimé. Bapusanaki balobi ke biso nyonso tozali awa na esobe, ata magasin moko ezali te, ata butiki moko ezali te, ata maison africain tokende koluka semule ezali te. Me esika nini biso tokosomba miliki pona batu oyo bamela? Alleluya. Nkolo atunaki bango bozali na eloko nini? Tanke mwana na nzambe, tanke nzambe, tanke molimo ayebaki na yeke bazalaki na lipa pembeni, bazalaki pe na mbisi pembeni. Balobi ke tozali kaka na ndambu ya lipa awa pe na ndambu ya mbisi mape ezalaki sambo na bambisi mibale bien aimé. Ya mike, ya minene te. Makomi ezali koloba nzambe azwaki kitunga wana mwana na nzambe atombolaki misu na ye na ngomba. Alobi na Psaume 23 bien aimé, na tomboli misu na ngai na ngomba. Esika nini lisungi na ngai ekouta? Eske yo na ngai tango tozalaka na probleme misu na biso etalaka ekuluzu? To miso na biso etalaka wapi? Esengeli miso na biso etala ekuluzu. Nzambe amonaki batu oyo akoki kozongisa bango na nzala te. Yango na Bible ezali koloba moko ta yaki epai ya Yesu oyo azongaki maboko pamba bien aimé. Eza pe biso pe ndenge moko lelo na tango tozali komona moninga mutu azali kosufrire na mukili oyo tokoma kotiola batu. Me bien aimé, totiolaka te na tango mutu azangi. Ata oza kaka na oyo ya muke, linga sikoyo okabola yango. Eloko oyo elekaki kati na esika oyo ezalaki sini ya bolingo. Alleluya. Ezalaki sini ya bolingo. Nzambe azali nzambe ya mawa. Mawa wane salaki na motema na ye. Alobi ke batu oyo, batu na ngai soki bazongi na nzala. Bien aimé, malgré batu oyo balingaka nzambe te, malgré batu babengaki balomi animale, balomi charnel, bien aimé, men nzambe alingaka bango kaka puete yende mutu akela bango. Lolenge moko pena bango. Bien aimé, tozomona na Matthieu 14 na verset 21 balesaki 5000 personnes. Alesaki 5000 personnes bien aimé. Atombolaki pane ya lipa wana apambolaki nzambe. Na tango ya apambolaki nzambe olesi ko bambisi wana mapa wana tikala kaka mapa sambo ekomaki multiplier bien aimé. Elekaki memi na nombre ya batu oyo baliaki yango. Bible ezali koloba baliaki 5000 personnes. Kotanga 5000 mibali wana 4000 mibali esika bazalaki kotanga kutubana na basi te. Est-ce que mapa wana ekomaki multiplier fois combien? Na yango eza pe ndenge moko biso na tango tozalaka na nzala. Bible elobi yango na Matthieu 6 na verset 33 esengeli bowelela nano bokonzi ya likolo puete oyo kotikala ekopesamela bino. Tokokufa nzala ta mokolo moko te tanke tozali bana na nzambe. Ata lelo ozokoka kozwa te na ndimi te kelobi okozala kaka bongo. Ata lelo ozokoka musala te na ndimi te kelobi okozala kaka bongo. Ata lelo ozwi mukanda te na ndimi te kelobi okozala kaka bongo. Ata lelo ozwi libala te, ozwi ndako
ndako ya kovanda te na ndimi te ke vi na yo mobimba okozala kaka na nsima ya mutu. Alleluya. Nzambe aza nzambe ya compassion. Nzambe azali nzambe na mawa. Memi fulo ya tambolaki na bango. Ayebaki ke bato baza na incrédulité moko. Oyo Jésus-Christ abandaki comprendre ke bato oyo bazolandanga kaka pona kolia. Vi ya intérêt. Vi wana ya intérêt lelo. Tozomona ngo. L'église belé efungwami na monde entier. Bien aimé. Internet omonaka na Facebook elakisaka biso makambo ebele mosali na nzambe soi-disant na kati eglize ozobeta bana bafimbu ya makasi wana nde babengi yango délivrance. Bien aimé, Oze 4:6 alobi na biso ke mon peuple périt pour les fautes de connaissance. Alléluia. Lelo pe tozomona basi bazokende kopakola bango mafuta batiki ye bolumbu pona basala ye délivrance. Na kati ya Biblia totanga makomi esika nini Jésus akangola mutu bolumbu. Tozale veye mukileza ya kobeba. Tosenjela mukileza ya kobeba bien-aimé. Fulu oyo bazonga eza fulu oyo lelo tozali komona. Eza fulu oyo baboyaki mibeko na nzambe lelo pe na mukili oyo na tango na biso bien-aimé na beglize bato baza meke na kati ya beglize soki amoni mususu azomata ye alingi ye alongola muninga wana pesa ye poison pona ye amata na esika ya muninga. Alléluia. Bien-aimé, eza na bato oyo beglize ezosalela nzambe eza pe na eglize ezosalela nzambe te. Tozomona bato bafongoli esika na bango bafongoli nganda na bango ke kosangisa yango soki pe batangaka makomie soki pe bamelaka kake babengi yango pe eglize. Bien-aimé, libota na nzambe ezali kokufa po ete tozangi boyebi. Bien-aimé, oza na groupe ya badisciple tokutami yo nanga na groupe ya fulu oyo balingaki kolanda mibeko te oyo balingaki kaka basala oyo bango balingaki. Na tango ya Noe, misala Noe nzamba tindaki ye bien-aimé, mbula na mukile ezalaki kobeta te, mabaya na yebite uta wapi, bagudro wane uta na zandu nini, puete bakotisa pe wenzete na kati ya Biblia, balakisa pe magaze songolo mpakala te, balakisa pe basete te, balakisa ki menije te, mais Noe bien-aimé na kondima, akoma ki menije, pona akoka kosala masuwa wana. Lelo bato oyo bakotaki eske mukile kotaki na masuwa wana mukile tikalaki libanda ya masuwa. Eza pe ndenge moko awa Yesu Masi azali porte bien-aimé. Yesu aza porte. Yesu abengi biso ba disciple na ye bien-aimé na ba oyo siko bazosala musala na ye. Bango wana ya kopesa mai ya komela. Bango wana ya kopesa lipa oyo ezali na bomoi. Bango wana ya kokomisa ba docteur na ye. Bango wana bien-aimé oyo ye akosalela nyonso oyo bango balingi soki tokotambola na volonté na ye. Yesu azalaki docteur bien-aimé. Na alléluia. Na Isaïe 53 na verset 5 kaka bapota ya zokaki ye moko akomaki memi docteur pona ko se traiter. Alléluia. Ye moko akomaki docteur bien-aimé. Yango wana azoloba na kati na bapota na ye biso nde tobikisama. Lelo tokomi ko négliger makomi. Pake ye motatondisi ndako na ye na bashokola asepelisi bana na ye asali soki nini na ye makambo oyo etikali abuaki yango libanda abosani yango asopi yango libanda. Bien-aimé, esengeli tozala ba docteur ya mabota na biso etopesa bana na biso lipa oyo kopesa kimia. Bien-aimé, alobaki bofandisa bato wana na sima yako atanga azoko multiplier lipa afandisisaki bato wana bafandaki. Bien-aimé, mundimi esengeli afanda.
mena tango bafandaki baliaki. Bien-aimé, nzala na bango esilaki. Tanke Yesu alingaki kozongisa bango na nzala te. Pona bango mission na bango ezalaki kaka ya kolia. Na suka nde ya kolia. Ayebisi lisusu bayekoli. Bobanda kozwa bapushere wana. Bamapa wana oye kwe ya kanase ya table. Na likolo ya table ya mike mike. Batondisaki lisusu bakitunga sambo. Nde balobi na bango ke bakende na bango na bamboka esika bango bautaki. Bango bakende na bamboka. Meba oyo bazalaki disponible bien-aimé. Ba continue kosala musala na Jésus-Christ. Alléluia. Lelo ebele baye na église pona bayeba kaka te ya kaliloba na nzambe. Lelo ebele baye na église bayeba kaka azalaka wana mikolo nyonso azangaka te. Non, mais nzambe azana posa ya bato bazosala volonté na ye. Ya bato yo bandimeli ye. Ya bato yo bayebi ye. Ya bato batosaka makomi. Ya bato yo balandaka ye. Ya bato yo basalelaka ye. Pe batiaka nyonso ya ye na pratique. Alléluia. Bien-aimé. Bisika mosusu babengi yango mapa mitano mpe bambisi mibale. Esika mosusu babengi yango mapa sambo na bambisi ya mike. Yesu atamboli. Atombolaki yango. Apesaki nzambe merci. Des fois tango toyebaki nzambe te tozalaki kolia santo sukula maboko. Kozanga kosukula maboko wana bien-aimé. Eza kozanga kopambola bilei. Te kotika yango na maboko na nzambe. Pwete nzamba yeba kopetola yango. Melelo yo na ngai. Tokoma mai ya pamba tango mosusu. Eso sacrifiaki yango leja na tongo tango lamukaki. Eso bondelaki deja nzambe. Eso sukulaki deja nyonso. Oyo yo kolia. Oyo bana na yo bakolia na makila na ntalo. Amen. Bien-aimé, tolanda kaka Yesu pona intérêt ya libala te. Tolanda kaka Yesu pona intérêt ya bana te. Tolanda kaka Yesu pona intérêt songolo mpakala te. Pona pauvreté te ya mabota na biso. Me tolanda Yesu pona biti moko ya kobika. Bandeko oyo bazongaki, bamonaki ke pona bango baganyaki ndenge baliaki, me baganyaki eloko moko te. Poko lia ekomema nango mutu na lola te. Yango na uti kopesa Matthieu 6:33. Bien-aimé, cherchons premièrement le royaume des cieux. To luka nano bokozi na nzambe nde oyo kotikala ekopesa mela biso. Me bango balandaki kaka Yesu tango bapesi bango kaka biloko akolia. Tomona kute sika bango badiskita te. Batelema kaka bakangi bisaka na bango. Bazongi pona bango bamonaki ekoki. Eza ndenge moko lokola mutu azwi batemi. Mutu tango azwi batemi. Asepeli kaka koti na ye na mai bien-aimé. Tango abimi kaka na mai wana. Abosani na nzambe. Atikali na ye libanda ya Yesu. Na munoko na ye aloba kaka nazwa pe batemi te. Nazwa ka batemi te. Ezalaka pasteur eteli mutabatizaka nga. Alléluia. Nzoka nde tango tozwi batemi esengeli tolanda Yesu. Tozwi batemi esengeli tolanda Yesu. Totikala wapi? Totikala na mai. Togarda kaka batemi ya mai. Tolanda batemi ya Saint-Esprit. Nicodène, bien na Jean 3, Nicodène azalaki sacrificateur ya bayuda, abandaki kotambusa bayuda bien-aimé, mais azalaki kotambusa, abandaki kotambola lokole pavi ya pamba, bazali komona kaka mokonzi liboso, mais mokonzi oyo azalaki neloko moko kati na yete. Ata nguya na nzambe ezalaki te. Bien-aimé, tozosala musala na nzambe sa puissance ya nzambe. Muta azosala musala na nzambe sa puissance na nzambe. Ye wana siko azosala trouble na église. Ye wana siko muta azokabula église. Ye wana siko muta azoboma église. Ye wana muta kabulaka église na katikati. Aza na groupe na ye moko asala. Mukolo yako bima. Groupe wana pe elandi ye. Memi awa na lini. To uti komona makambo oyo. Alléluia.
Pona nini tolingi comprendre vérité te. Awa batombolaki bisaka na bango bakendaki, me Nzambe akendaki te. Me badisiple bakendaki te, bakomaki kino na suka, tango bazali kobaka Yesu, bazalaki wana bazali komona. Amen. Hallelujah. Yesu aza na bomoi bien-aimé. Balobi ke 55,000 personnes wana batanga meme pa basi na bana. Basi na bana batanga bango te bien-aimé. Batanga basi na bana te. Batanga bango te. Batanga kaka batata kaka. Siko soki batanga ki basi na bana balingaki bakoma combien? Lelo pe toza bongo. Lelo pe toza bongo. Babisika mususu etikalaki bakitunga sambo ya bandamu ndambo ya mapa. Babisika mususu etikalaki 12 panier. 12 panier wana ezotalisa biso 12 tribu ya Israel. Nzambe alingi biso mingi. Na tango tozali kolanda Nzambe, Nzambe azoko epargne biso na makambo ebele. Soki tokosala musala na Nzambe, totia yango na pratique, Nzambe akokontinue ko epargne biso. Memi bana na biso bakozala na lipamboli, ndenge makomi ezali koloba na mukanda Deutéronome. Soki na bosani te, je pense eza na Deutéronome 8 to 7 boy. Que génération en génération ekopambolama pone koma na millième génération. Libota oya bilakeli mabe bao bazali kosala musala na Nzambe na ignorance bien-aimé. Bakosuka na 4e génération. Na yango bien-aimé tango tozali kolanda Yesu, tolanda kaka Yesu teke pona ni nazolanda ye. Tango tozali kosambela, tozala kaka batu teke tozolanda ye pona tomonana na eglise ke tozala kawana, me tolanda Yesu na bundimi. Asalaki yo nanga na image na ye moko. Na image na ye moko. Asala biso bato apesa biso mayele oya pimila banyama pe oya pimela bato mususu bien-aimé. Oya pimela bato mususu me biso apesa biso yango poete abenga biso baleki na ye. Abenga biso baleki na ye bien-aimé. Hallelujah. Yango wana balobi bien-aimé, mwana oyo azalaki image ya kondima. Mwana oyo akutamaki na mapa wana azalaki image ya kondima. Kote mususu azalaki image ya liloba. Yo mondimi esengeli otikala na quelque chose. Ataku tote yakate, ataku to moderaka te. Bien-aimé, eza na semence moko oyo bate yaka biso banda tozalaka bomwana. Yangwana elembo ya kondima oyo tozalaka na yango pona lelo tokoma basali na Nzambe. Nzambe aponaka biso deja ndenga ponaka Jérémie, ndenga ponaka ba Job, ndenga ponaka batu nyonso oyo batangama na kati ya Biblia. Po soki totali ba parcours na biso, totambola na musoto, totambola na banzela ezanga mutuna makolo. Me Nzambe wana lobi, kaka yo kaka oyo tambolaki na musoto, eza yo nde mutu na poni, pona lelo na vandisa yo na kiti nanga, pono koka ko modere, pono koka ko bondela bien-aimé. Libondeli ya pamba eza grâce, libondeli ya pamba ezali grâce bien-aimé. Na kati ya nzala fulu oyo ezalaki na yango, na ndimi teke babandaki koyoka maloba na Nzambe. Na mukanda ya Jean 6, soki toke kotanga na verset 66 bien-aimé, tokenda komona ba disciple ba revendikaki pona nini Jésus-Christ ateyaki mibeko. Lelo pe na beglise verite wana tozokoka koyoka yango te. Pona nini bandimi oyo baza na kati eglise soki baza 10, alleluya, pasteur azobanga batika la misato, soki te bandimi wana bakobima na kanda pona liloba ya repentance. Alleluya. Me biso toza awa pona kote ya verite.
Église lelo discipline ezate. Tant que combo ya disciple bien aimé ezali discipline. Mutabongola nano motema te lokola Nikodene mazali koteya liloba na Nzambe, azali kotambusa batu, azali kobalisa batu na eglize, azali kobatize batu bien-aimé, ayebi tina ya agape te, me posa na ye ezali ka mikolo nyonso balamba biloko na eglize balia ensemble, me tina ya agape, haleluya, ateila yango nanu te. Haleluya. Mundimi esengeli azala na discipline bien-aimé. Discipline ezotalisa biso kombo ya disciple. Me lelo tozali kotambola chacun mutu na nzela na ye, mutu na recommandation na ye. Memi biso bien-aimé na église biso tosambelaka. Lelo tobandi kozwa lisusu bandimi ya sika pona lingomba na Nzambe etombwana. Lingombo ekendaki par terre, lingomba o mukile yebaki se kangama, lingombo ezalaki tokuta na 2 personnes, lingombo ezalaki tokuta na 3 personnes. Me lelo soko ye okuti Nzambe a renouvelé lingomba na ye. Pona nini mutu ya lingomba azama kasi Nzambe apesaki ye mulende. Malgré nyonso ebandaki kokweya, malgré mabanga, malgré bamire ya Jérusalem ekweyaki, me Nzambe apesi mutu ya lingomba makasi pona lingomba na Nzambe ekoka kotelema. Bien-aimé, lelo bato balingi vérité te. Batu oyo pona bango bamonaki ke vi na bango esukaki nango wana na kolia, babosanaki ke la vie continue. Babosanaki ke misala ya disciple, misala ya Nzambe ezalaki ko continue. Na yango bien-aimé tozala na kotosa, tozala na kotosa, na tozala na kotambola pe kolanda Nzambe. Mundimi azalaka ya kovanda, mundimi azalaka ya kotelema te. Yo mundimi na tango oza na kati eglize, nzoto na yo nyonso vandisa yango na kati ya ba. Mundimi ya solo bien-aimé na kati eglize animbaka te, na kati eglize atalaka gauche à droite te, na kati eglize atambusaka misu te, me misu na ye etalaka toujours ekuluzu. Peut-être biso pe toza lokola bato oyo balandaki kaka Yesu pona bisengo na bango moko. Bien-aimé, tokozwa nini lelo soki tokufi na molili pona tozanga nzela ya lola? Ebele bazali kokufa na molili. Mwasi azali koabandone bana na ye ake koluka mobali libanda. Mwasi azali kokotisa mobali na ndaku ya libala na ye. Mobali azali kokotisa mwasi na mbetu ya libala na ye. Bien-aimé, nini wana biso tozali kosala pe oyo nyonso lobi mema biso wapi? Yangwana na uta kopesa mukanda ya Ose 4:6. Mon peuple périt pour les fautes de connaissance. Bato bazokufa bien-aimé pona nini? Bayebi eloko biso tolingi te na se ya moi. Eloko tolingi toyebi yango te. Zala na botosi, tosa mibeko. Tambola likolo ya mai bien-aimé. Ni ata mai na makolo na yo. Zala Pierre. Pierre abangaki eloko te. Pierre alobi tanke nkolo ozali koya likolo ya mai. Permettre ngai pe na tambola likolo ya mai. Bien-aimé, musala na Nzambe. Tozomona ba riske ya batu ya Pakistan. Kuna na Pakistan batu mususu bazali kokufa pona musala ya Nzambe. Ba Etienne bakufaka pona musala ya Nzambe. Etienne azalaki musali na Nzambe. Soki otangi liloba na Nzambe na Actes des Apôtres 7, okenda koyoka Etienne va akufa libondeli nini oyo asengaki. Epa ya Nzambe tango alinga kata motema, liwa ya pasi, liwa ya somo, eza liwa moko, marke oyo bazali kokata pe na ba Pakistan. Bango bazokalisa batu wana bazobungisa molimo na bango, nzoka nde batu wana, o bazokufa na nzela na Nzambe, molimo na bango ezali na loboko ya Nzambe tata. Eza pe na bato babandone croix. Na tango wana bamoni mbeli etelami. Eza facilité, meme ngape soki naza wana, peut-être pe nakoki kobanga mbeli wana, bazokata yo kingo vema.
ozomona mosusu bakati ye deja kingo akabwani biteni mibale. Bien-aimé, tobanga nzambe, tolanda nzambe po ete bitumba na biso eza ya molimo, ezali ya nzoto te. Alleluya. Foli wana ezotalisa biso mutu oyo ayebi nzambe te. Lelo bato babongola mitema te, ba Nikodemi ndenge nauti koloba baza ebele bao balingi verite te. Eglise ezangi verite, bato bazalaka ebele, bato batondaka na ndenga mokete. Me eglise oyo eza na liloba ya nzambe, bien-aimé, eglise oyo eza na liloba evanda, esika nzambe azali korenie, bato bazalaka wana te. Surtout l'église ezalaka eza décoré te. Église ezalaka eza nango décoré te. Mutu azolanda nini décoration, mutu azolanda nini bambunda, mutu azolanda nini groupe ya louange, me mutu azolanda nzambe te, me mutu azolanda pasteur. Mutu aza fana ya pasteur, azolanda pasteur. Me awa Yesu batikaki ye na badisciple, fulu wana nyonso ekendaki nango. Bandimi sans position. Apocalypse 3:16, Apocalypse 3:15, 16. Alléluia. Mundimi azalaka ya kovanda, bien-aimé. Marc azalaki disciple ya nzambe te, masala musala na ye atangama na 4 évangile. Liki azalaki disciple ya nzambe te, atangama na 4 évangile. Memi ba oyo bazalaki na Jésus batangama te na 4 évangile. Eza kaka Pierre kaka na Jean. Tika ke nzambo aza na bomoi apambola biso. Napesi liloba epai ya mama Paulina ayeba kotonda nzambe na liloba oyo tosili koyoka na tongo ya lelo. Amen. Merci Seigneur, nous parlons de l'autorité, nous disons qu'il y a un mot pour nous, nous disons que nous avons ce souci de nous. Mais c'est pas pour laisser nous oublier ça, c'est pas pour nous tenir, mais nous avons la génération de commission. Merci Papa, quand je viens de nous connaître, ça a le schéma de nous super chérie, et nous sommes tous les raisons pour attirer à tout à continuer que ça a même pu ma famille, accompagner les gens et les gens de ça. C'est pas le bon qu'on va pouvoir faire ça. C'est pas le choix de malade, des applications qu'on a eu, papa, les applications. C'est pour le centre, attends, c'est le choix de battre la mission, battre la mission, c'est pas ça, pas comme ça, nous, tout comme ça, les battre là. Manière de retour, le temps de la caméra, papa va coûter à la maman. Aussi, quand nous parlons de ça, nous avons aussi quand nous parlons de ça, nous avons mis sur le sang, nous avons mis dans le papa, nous avons mis dans le Amen. Nzambe alola pambola biso.